Congo promo des fois bolanda Congo promo pour ezolo la vérité avec Congo promo it's not the same, c'est pas pareil. Raph Gendo check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 00 00. Raph Gendo, félicitations
pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Congo ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a boss là. Ok, bonjour, Botard de Batutu Balinga Normi Midon, autrement dit appelé États-Unis. Quand on est au Barara, on travaille dans Moussala, on est liboso, balobi. Biso toto kota toto tambola partout, to kena banganda, to kena boîte, to kena mambebele. Mais le leçon moni Normi Midon en personne ngamo awa na et pas vient na ngami la dembo quand on est qui bino vraiment on koya marqué tout, mais les lo vraiment na yé. Mutozo salamamba bien, mutozo azo raisonner bien, mutozo raisonner venir. Donc a boy na yeko kende place mo boy to ko salamanga mo ba jeune garçon Luanda ba salara, mais ya boule pena avandisa masolo na Luanda. Avandisi masolo, j'espère que l'émission na obromo na biloko na ya sali. Ezaka loro moko. Mais e kaboni na 5 parties ou 4 parties. Bon to ebité. Bino mo bomo na bilili. Avant la bande émission, on a fait ça en mode na Rafingindu mon boss babi Congo promo de makambu toujours ka Congo promo. D'abord lukanga place msous te bo zape place msous te na na Congo promo avec Rafingindu mon boss. Bonjour place aux ali balobi so bolingo abonné Normi Midon bo abonné ngaka na Congo promo na zaka wana. Avant la bande émission, on a fait ça en mode na ba batutu balinga na moni bongo Coliville les mbatable les monuments vivants. Ya Willy Moucheni code mondial. On a David Beckham, Sele Manzombi. C'est les Manzombi, bonjour Nayo. Startata qui bokolo Serge, Tata qui bokolo Babi qui bokolo Club, Paolo Tsoudouli le sénateur. On a vraiment bavié na ngai, on a venu battre na ngai Kati na pesi mote na Alain Visor depuis Chine, Alain Tembe depuis Paris. Mote bon on a pharmacie Blanchard ngoma na ba oyanga et Dav Balobi Dav Jomo ya mulai ya mwindu ya kitoko. Dav maya ya lo azalo alors Nigeria donc nako tena nani na mona sima caméra na moni bongo babi Montréal les partis avec les cadets de tous les cadets do yesoka 6000 bilili donc j'ai bon nangina ya m'inviter nga po ya lobara nete po mali bosale loba na inviter soko koko loba. Bonjour mon vie. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Tout le monde vraiment a na kati ya bord na biso et loro na yo au salon tout le monde. Question na liboso ngina tuna amena dembo na ba raisonnement na yo otika mboka oya awa tango yaki na mboka ozaki na pension salani passeranga heleba ça faire va faire quoi va faire le roi oyo nzamba ko kisi yango to va faire mususu te non ça va faire belé ou est-ce que ça qui est na moni yango de simir va faire na sala va faire na sala onde moni simi bena yo côté asuk yo mo sala rapé makasi basi mibali nyoso lelo to mona ba jeune garçon belé ya Angola surtout na mamaneza na Angola ba garçon belé balinga ko kanisate au moins disons garçon moko se planer ka na boîte ça 50 à 15 d'âge bandi ko panza na tongo boy azani ne sikola la azana place au vendre rater loko lia même zate siko amela dembo yo za jeune garçon loko la bango au raisonner au sala et loko yo mozo mona futur nango elle est la te pour nous sommes dans ces loko malam futur la gate et le pays mo sali na ko benga mini boîte et ça mini boîte yo sali oso permettre ba garçon le ba komaka a koti boîte a son ba champagne a sepeli sinzoto neto mona na kibokolo mama me hotel na tongo boy atane lo te place solo la koute zate le lo seli bango loko et ça ba garçon ba suka na bango na ba boîte to nini est-ce que au peut ça bon peut so ba koti na boîte na yo quantité te bon mais la quantité pour vous ba responsable o lo ba bon to nini pour na lo ba bon c'est nous rambon ko
te da pour no bongo tem tumda bi maga sala tumda bi suye ne bi chemene lo go sala lo go tonga ngana tonga nga yibe so yemi la pe sa kila so kila so mablone se ko so madde ça suffit et la rate te mo ba conseil pose la pe muto zo somba mena tongo moni pa la muki bwelo rezati ce côté que ba client to mona partout tuna bangola ma mongi la mo trop mona muta kotina ki bokolo ngai boye donc ma bebele comme la ba jeune garçon motala bona tongo api na mwasi na bana mais otika bango nzala e place mo pa mela dembo abi ke pa mela dembo batu tout bakuta na wana fona sala tapage mo moni pe asali pe tapage a mela lango ko mo panza biloko bitumba et pour ne pas rambane zali ali ala 2 points donc longa mo kuna yo mono déjà nyote yo mo munengo eliso do sani mtena mo ni mso yi batu ale kuna batu kipe bakang des vip yi pa bio zeti batu na mabima comme ça po ya it et comment on ninga tapage on na sani et là au moins ça là qui au sentiment pour te que ozana ba baninga na yo ba certes ki bokolo pe bazali awa comment on a rien ça ça n'est moi OK ça est bien fait. Bonjour. Je pense que va connaître la biso. Comment est déjà? Nous avons fait ça va connaître la biso. Bali bosso no mona yao. Papa, ngaso na uchi poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutonga. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana uzana iloko dingu tinda na Afrique to wana Congo na Kisasa nikuna yazo ngomba mako kukena na yoko strategy na visa agence pas comme les autres chez Temba pe bazali siko eloni epusaki autant yo moko ta ba boîte otali eloko na boîte ezangi eloko yusen oza mini boîte so loko ba boîte a poto ninge za do propre na koti na moni vraiment ke na bilili pe za wana siko eloko yo lem suna ba boîte batu miso kota moni ke eloko boeza la rati et pas na eloko boeza la rati pas eloko fait ça la matin na boîte nanga po bino mo ba kolo boîte boko ma soki mutaye boîte fi mo boye donc kanga déjà boye do ya ko me ba champagne fele yo mo ebindeni o sala pas mela dembo makambona jamais la nebo bena biloko na la rati ngi pona biloko na la de so koti makambuta farti makamse ki pa ngati ngana zana ga no tala yo le kama bina bingi mtosa kuna tu singa biloko na la te soko yi o sesi facture bi se singi facture no bando sala o sera consommation na scope so facture o be si lo ke nga biloko na la te ke no mi logo zana ger na mutobwi na tinigeri no mi biloko pona mutana paso mange pana concurrence ete tu peux déclarer ba bien mela dembo futaka ba tuté ba travers ni o liboso ba na salon avant no fongolisa ba avant fongolisa ba boutique avant fongolisa ba demi boîte ba travers ba na salon ba bien mela nde kota mbongo ndaza mwa kilo liboko makasi ya lukuta o wana ndo salipa nga kenega vandi yona iza pizza nga tuzani ga to salati empresa nyeso za na retard ya salaire empresa nyeso za na retard salaire to travangala linga sa pourcentage tena msana na futa batu pena boy enveloppe na pesi parce que ceux qui te trasar ya normal banki kuto ana retard na moka kuto to ana retard bonga mila mutuka na kanga moko na futa palomo bimba na somba courant na futa ga imposte na futa nyoso na sala nyoso na futa na somba to na courant sala ya carte na makam na manutention non c'est sa maison mais to bana manutention ku nécessité salon c'est to ça qui on le bosse ko ana boutique futa sa manutention yebisanga sko biloko na kanga moko defaka monga mutumo te na stenga ka mutumo te na pas ko taper ba crédité ko taper crédité non na zo pe crédité na yebi yango pete ki na senyo be na mutumo boyi na suka bete la ngama kina milo ko tsaki bute ida ngama ko sema parti yanga moko so na 6 mois nyo sege na ndako na ngawe ke banke sili defaka te makama nyona linga te na boya nyongo na tambola pena Amina Dembo na ba mission to mona pe ba mission trop bayaka awa pa Amina Dembo ba tout bazala comment ba ndingo gérer ba musicien pour te bi ke yo zala no pour motuté oza na musicien na we Rosalie na héritier to mona yo na faire to mona yo parce que ba yeba ke zala mutabatu nyonso yo moko d'après yo musicien nini pa yo mona raté musicien oyo a pena ya ngai akati pe musicien so vanda habiter Amina Dembo pena zala ya ngai ngabana na congolais onye so misa congolais la sepelani ngata histoire zana salut danga mo ko fe nakata bomba susu na pona nini ngamuna congolais ba mpe ba congolais
bango tu ba ça pour na bendela mboka siko sanga pena na lobani kina linga ko na linga te bonyo soa yo ba mission no so se plano bon bazala na mila ba yaka pa mila eza nango église catholique sans frontière mututu yaka yo mo yebi ya mabastani sino bandolonga na pona na ba o mututu tozana ekitsa to ala na fabisa to ala na we to ba mise ebele ngamona zana ebele olobati yo yebi bani. Bon, ba relation non ba relation d'abord non ba ningalo miso banganda ba Monique ba nani ba certes qui beaucoup ba relation autant bango yo fongola ke loko bayaki tena mona mtu mote c'est une invitation te ça une invitation te na publier ka ke ouverture loko mo boye sika na katika kana to ke vip mo boye kwa yake ki pété isaka plein de fonctionner mo mo na kat yango ça la de lundi à lundi yimo ko moni lelo. Quand ça qui au coquet ko sala ta moi invitation mo pona ba ningalo banganda po ezala nango ngana ofongolisa manganda boye muninga boyaka kabna na beta ngamo kwa ko beta yo mo c'est-à-dire ozala ka relation na bango te bien entendu ma Monique aza sœur na biso tata ki bokolo azam nanga Gilles Maka tout ça siko tsolaka bien tolaka bien ngana kina boîte tout ça elonga na sali eza pena comme boîte te et ba staff te staff eza kilo mo sala chaque et na date biso de boîte sala de vendredi à dimanche mais o eza chaque jour ce peut nous occuper se passe pas bien on mo inviter nous ça petit anniversaire no to kangelio ya elo mo bongo zaka na moniki na ba kile pena ya capacité elo etinenga na sala idée on na vani inspiré ya nga moko na telenga bina ba kile pena nga ba kile na tel bina kile fidèle na tepe ba kile pa mbate ke ba kile mo balinga vandi ska mo ngabiti funa ke loko funa na chanson on na vanda pa na sala na bina chanson na chanson pe bongo mais batama ba couper ba koti ba yepi a ba to mo ba defisa ngai lobi no ya pena ngai équipe ngablo aida farti au somme ils allaient rater au pesa ils allaient rater et bon le bito que soit masangani tango isanga pesanga speed ne ba ba msuto ke na pesanga speed ezate pesanga mai bo ezate pesanga ba esoma whisky bana mengi pa na rater so ko tsonyo to senga ba peso maramo ba plan msuto ke na boye il faut zela mo 30 minutes bore menga pena na linga mtutanga koti pena imo santi mai speed red bo nyoso tanda men oyo lingezana tuna travaka bongo mais nazana batu nango pe na ndenge ya système ya bana pale salama nango ezanga nango te banini salama partout ya laka mais na ndenge buzo bate kwa banini na biloko wana pene ya laka nango banini conseil ya mela ko pesa pona batu nyonso o ba jeune garçon angola nde ba comment ko se comporter ba tapage banini mombo mukio la tindela ta famille bazo souffrir libote zo souffrir nde tu yo raisonner déjà bien autant l'avenir à lobby lem sunga na rosa la te mais histoire na érotique à lebetama conseil nyoko pesa pona ba garçon ba ba sentiment ayaka pa mela ata na un kwanza te na poche abimi bo lobby nango ba problème conseil nyoko pesa pona bon OK conseil ngezaka ke mutu ebeska uta ba bisoko ebeska utite wana fablo mtahimba soko oyebesiko utite esoko kende pe ngana ebeska na uta iska no kende yango na sala bongo molo batre tena ebeska na uta iska no kende sko yo no iba bato ba sala ba désordre yana ba ebeska ba uta te yango iska kende pe o comprendre ngoti le peut kota moi musique muke poto comme da ko chiter na émission na biso to moni we ensemble na musique idée moi bien à lobby que a sangsa ba musicien tout ba musicien nyonso atangi ba kombo na bango ezaki ba jibe ba héritier ba nani tout consort na idée ya Mela Dembo na bikoza au milieu des villages olinga bango tout ba msu ba obo idée wana ba bipo yazo comme président yazo comme député ngwa linga benga ba musicien nyonso ba kendete fera kendete jiba kendete atake yo ozala na ba musicien elo ni okolo ba. Mais c'est bien, le tout le monde a musicien Nigérien, ceux qui le ba mata, ils ont featuring. Et puis ça, comment baboto la biso, comment makas. Pour ça quand ndombolo, les lots de son ndombolo, te comment les lots, babenga on se nini musique ni ceux qui jouent nini na bossa ni terme babenga on musicien na tout ça, banini. Et ça là que eman ça pas nini trop de featuring ba osala, et matisi bango. Les lots biso ba congolais, tu na ba chanter minene, ba faire ba fali so les lots ba beti featuring ba sanga ba wira ba jibeno bi za la kombe. Ba zongo ba chona YouTube ba osala ba la so danser.
Vous comprenez? Ce basangane il est bien, il est ma bêtise. Faut pas ça le langue, ça va bien. Ça que oui, randa comme tu es député, bolo ba kibote, il est bien. Le tout le monde va musique et les autres mata pona featuring. Ce bon peut voir sangana et ça la bende le pene za kitoko. Nous bina butu na fande bona mbia pele mo ba singa brigade a kufi a sala accident na mai mona na Brazil na Brazando kata Brazayo atake na bike yo broza liboko. Wa massa. Et le kuta ya masonge. Na panga ki fona bina benga fia mina me era na 0 $1 laki. Nanga azane bina tokos bani nazana ilo mote wale nongaka ba mo baba tu balinga ba créer besoin yebi magamonde kinaba. Merci vraiment, merci de ma fidèle tout votre balinga normi mido bon vraiment Amélia Dembo Kolo et Sika oh awa toza na restaurant toza na staff na biso lora mini boîte toza na bar toza na salon de coiffure ya basine mibali bakata basi basala rabe basi basuki mibali bakata bon basuki toza na restaurant toza pe na boutique maison d'habillement donc pas via Amélia Dembo donc saleli biso lolo moko to bimezate on a que so maman il banda ba okatanga suki te on elambe katani obundinde na oto mona bitumba mo ozwika ke lamba awa olati oza posa champagne oza posa whisky tout ba whisky na soyo olinga ba belez ba champagne ba marula tout ezapa Amélia Dembo ba bistaff o batu bo uta poto j'espère que va venir nga ba edo muzamba ba manix tipu ki kalate ba ko ya la mabele na yemoko le padre Ferregola donc ba wer ensemble ba tout ba musicien awa tozan limite te ba to sala théâtre ba musicien o ba tout ba journaliste to yokuta na a pa Amélia Dembo j'espère que bon mona VIP bon mona koma salon ndengeza bon mona koma mini boîte ndengeza bar ndengeza maison d'habillement donc minga koloba ezate vraiment une émission sur comme chité Amélia Dembo za pena batu mo ba dédicace na batu no mabange sala bien yaya vraiment na ba kana no tikana e bonga mo 2 ou 3 mido makamolo grave na vraiment no kokate vraiment batu waleke bile na ba kana no tikana oh mais yo mo sikologo za mto bokati yo mo pesela koma biloko no ndengeza ndenga la lobby yo pour ko bandelon po batu toi nesika toi na salon na biso bomoni toi na restaurant ezana toi na boutique d'habillement toi na ministre fezana na ndenge ya obolinga na ndenge bino boyebi na world penesa na soko to sanzeke monde mususu ata makile ya ngo libana metango ko tsikono santi pena na commerce comme su kimia banini to salonga pona bino batso obolinga pena vie puis obolinga pena ke na vandi ho raisonner esike zana pena na roi jote na Marthe na 4 centre ya Luanda en tout cas c'est que communauté matonge yango so beno communauté vraiment bena oyagite oye ba inote ande beneska bato bena bakoma peso comme na salon te bitalio. OK, merci beaucoup, merci vraiment na bino tout boza qui branché pe connecteur on a normi mino autrement dit appelé États-Unis. Merci na Montréal babi pativé kabalobi toujours karayo. Merci na papa Midon Nestor Bijou Pongo Junior Midon pourquoi pas Rosette Midon Narlan selon vraiment oyanga ya kati balobi bo mela vraiment ebelé ngana bino tozana moni directeur babi nzambe na ba boa kaka directeur Claude soki ngangula na ba pe comme na été mtu ya Ibrator donc mbote na encore d'écoute à ensemble le rôle de la forêt pourquoi pas Jibem pena sege mignon mania taya fali poupa dicap fali poupa en tout cas vraiment faire rigoler tous la bino vraiment joue toujours ngana bino to suki awa ciao. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline copé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...